banda réunion na biso ya lelo toza le 2 août 2020. Réunion na biso ya lelo eza na un seul point à l'ordre du jour, et puis l'hiver. Juste la situation pendant et après la COVID-19. La situation pendant et après la COVID-19. Mais comme l'habitude, avant que tout banda réunion na biso, to remercier Nzambe oyo abombi biso na bino pendant tous ces temps difficiles oyo to. C'est pour cela na kosenga na Pater Richard, s'il vous plaît. Même biso na losamba. Yahweh Nzambe tata na biso na likolo. Togumi mituna biso pona kokumisa yo. Yo Nzambe oyo keli likolo pe na se. Yo Nzambe kaka moko oyo simbi pe mape bomo ina biso na maboko na yo. Tolingi kozongisela yo tango nyonso pe mikolo nyonso. Mingi na kati na pandémie oyo ya COVID-19 Nzambe utako bandana yango kino lelo eleki basanza ebele tata yo ozaliko na bokono oyo ya tosengi na yo Nzambe ya bolamu nyonso ozala na biso elongo na nzela ya molimo na yo opesa bwania pe mayele na batambusi ya mayangani oyo na tinete nyonso tokoki koloba ezala oyo kosunga biso tobandi na yo elongo tosukisa na yo elongo Nzambe na kimia pe na esengo nyonso tosengi na kombo na Yesu Kristo, amen. Coronavirus, il faut respecter les mesures barrières. Les autorités suprêmes, les autorités du pays. Donc, Sengeli d'abord, au Kabola, tout ça, on cache nous d'abord, un membre de Sengeli, au Kabola.
un seul point à l'ordre du jour, mais ils ont point A et B. Avant que nous banda réunion de Tolobi, nous avons matonde pa bino nyonso oyo pour répondre à l'invitation à biso ya lelo. Toyebi ke eza neti bana classe. Tango bana classe basala la rentrée scolaire, taux de participation ezalaka mwa mingi te. Mais vraiment tozongisi matondi ndenge bo répondre par rapport à l'invitation ya réunion na biso ya lelo. Et puis tozongisi matondi pa ya tata Nzambe abateli biso tosali 4 mois na bandako. Pendant que le monde entier est touché la pandémie à coronavirus, biso bandeko ya Fondation Sita International na Congo Central, tozui ata sangote que non, to perdre ndeko quelque part na Kasanguti na Mwanda na ba territoire nyonso tozalaki na ba rapport chaque fin de mois. En tout cas toza na rapporté. Donc na yango tobetela Nzambe maboko. Merci, merci, merci. Namoni toza mwa bonimba muke. Mwa malili ezali awa, tozongela nanu ndenge loyembo na biso ya fosi eza. Seki. Voilà. Fossi. HVD. Fossi. HVD. HVD. Humilité, volonté, développement. HVD. Humilité, volonté, développement. HVD. Humilité, volonté, développement. Toyoki ke humilité, volonté, développement ezali devise na biso. Devise na biso ezali humilité, volonté, développement. Ezali ndakisa moko tozwaki na kati ya fondation na biso na ba membre fondateur et cofondateur ya moko na kati ya ba membre fondateur na biso oyo azali na bandakisa misato wana oyo towiti kotanga na devise na biso ezali Mama Olive Lembe Lisita Kabila. Humilité, volonté et développement. Moi ba caractère wana en tout cas yango nde azanango. C'est pour cela tozwaki yango lokola ndakisa na kati ya fondation na biso oyende azali autorité morale ya Fondation Sita International. Et président international M. Ngoma Kiasita Koko, puis coordonnateur national na biso M. Martin Ongenda Batinde Libino Mbote, et puis tozongela masolo na biso na ndenge to bandaki yango. Est-ce que tokoki kozongisela bango? Merci. Ok, merci beaucoup. Kaka ndenge tolobi ke tango eza kokende topreferaka mingi réunion na biso totenir yango na lingala po moto nyonso ayoka mwa malamu. Na point A, pendant la COVID-19, bureau na bino ya Fondation Sita International Congo Central tovandaki te, tolingaki mpe maboko te, elongo na soutien ya coordination nationale na biso na président international tozalaki na mwa baactivité oyo tokokaki komene. Ya liboso culture haricot à Kwakwa 2 hectares. Pendant que bato baza kolite mpona coronavirus biso na Congo Central to préféraki
la lutte contre l'insuffisance alimentaire. L'insuffisance alimentaire, tout le monde a dit que moi, lisungi muke oye utaki na direction générale, omega ki kotia yango na mabele. Mabele toponaki na territoire ya Sekebanza, na cité ya Kwakwa. Osalaki 2 hectares ya madesu. Mais lokola Nzambe mutapesaka, une partie epesi bien, une partie epesi bien te po mbula yaki ko surprendre batu nyonso. Mutu nyonso o asalaka bilanga ayebi, mbula esekalimaki, madesu déjà ebimisi ba fleur, ebandi kokota mbula ebeti, une partie ebebaki, mais en tout cas tokozanga te le fisque ata elembo oyo biso Fondation Sita International tokotia cantine publique de biso bureau na biso. Mais ma première bénéficiaire pour la yango, ce sont des membres. Les membres de la fondation. Tokotala, na moyena combien tokoki kotia vers ya madesu. Donc batu oyo bakozala ba premier bénéficiaire eza ba membre ya Fondation Sita. Tokotala ndenge nini bandeko na cité baza koteka et par rapport à biso lokola tozana objectif na biso social, il faut tozala un peu na moins diminution ya prix dans le cadre social pour que les membres de la fondation bamona musala oyo comité provincial eza kosala. Peut-être soki Nzamba souni de ce mardi délégation ekoluta Matadi on a déjà bakende na Kwakwa on a récolte. La réunion oyo ekoya biso nyonso tokomona production oyo Tata Nzambe apesi biso na oyo tolonaki. En tout cas mpona wana tozongiselaka meme bamembre ya bureau matondi mpo basali mpe mwa mosala na bango epuis comité national na biso. Point B, on nous dit que toujours na cadre ya kolinga maboko tendenge totikalaki na bureau sous le haut patronage ya président international na biso Sengo Makasita Koko pe coordonnateur na biso Martin Ongenda na membre oyo ayebi ke baza en ordre on a etali cotisation mensuelle na bango po likambo yango etungisaki biso mwa mingi ono depuis tobandi pour que ozala membre il faut ozala na carte de membre donc oza na première lot ya bacarte de membre na biso yango oyo esi carte de membre na biso yango oyo. Bayebiki aza déjà en ordre pour la cotisation mensuelle na bango. Oui, pas na biso na Fondation Sita, les cartes est gratuit. Il suffit que vous allez en ordre et à la cotisation mensuelle. Ceux qui déjà payent mensuellement du moins 5 mois de cotisation, pour considérer que vous êtes membre. Il faut que vous allez en droit et en soit carte de membre. Donc, pour nous oyo baza en ordre et que oleki nano na bureau te po tika photo passeport na yo okoki koleka chargé en finance akotanga na biso liste ya bato baza en ordre na toyeba nani oyo azwi carte par rapport à l'organisation. Donc pour un problème oyo etali ba carte de membre déjà toza nango déjà na kati ya province na biso ya Congo central. Biso nyonso
tosala mwa lombango toyebi ke po lelo nabengama membre ya fondation Sida internationale ya Fosi, il faut ozala na carte de membre. Soki ozwi carte de membre, à partir de la carte na yo nde bakoyeba ke oza membre, toko assiste yo na baproblème nyonso oyo eza social. En tout cas, lomoni mpona bureau et puis direction générale na biso ya Kinshasa. Question na ngezali boye, ningaki na yeba fondation na biso Sida biti nango eza nini. Et de deux, ba cotisation zo pesa ba 2000 francs wana. Eza pona nini? Oui, c'est une fondation, il faut tous s'entraider socialement, tout ça, mais à part ça, la fondation, ils ont apporté les bisous nini. Bisous, c'est pas 2000 na biso. 2000, on a toujours l'occasion de se développer na biso. Il y a des gens qui peuvent travailler à la parce que la raté, mais comme il y a une fondation, dit que non, quelque part, moi, bénéfice, moi, Rosala. Alors, tout le temps, bénéfice, c'est nini. Na biso, c'est pas 2000 francs, chaque mois, on peut ça 2000, jusqu'au 2000 wana. Bien sûr, sur les caméras pour assister biso. Mais à sens que tant non, tous ans la plein mot pour toujours préparer avec caméra bien pour la bino ba membre au bazar la casse fondation. Il y a peut-être question, on se revoit mais après il va répondre à merci beaucoup madame pour na mutuna na yo pour oza libre pour na mutuna yango. Fondation na biso, Fondation Sida internationale. Objectif principal de la fondation, c'est le social. Quand on dit social, to yebike et englober makambo belé na vie nyonso ya mutu. Na vie nyonso ya mutu. Soko tie socialité. C'est pour cela biso Fondation Sida. L'objectif principal, c'est le social. Si tu veux définir le social, il faut le social et l'appliquer. Que ce soit dans les sociétés, dans la branche économie, même dans la finance, c'est ce qui est social les athées. Donc il faut omiye bake na vie ya mutu esengeli omitiaka na social ya yo moko na liboso. C'est pour cela makambo eza ebele. Pourquoi toponi social pona yango nakanisi toyoki awake parmi les membres fondateurs na biso ya Fondation Sida internationale, ils ont figuré c'est Maman Olive Lembe Kabila. J'espère que c'est vrai. Na kati na biso ndenge tozawa, mutu moko akoki ko ignorer ba cas social ya mama wana te. Mais tokoki pe kotika ye moko te po na coutume na biso baloba musapi moko esokola elongi te. Esengeli pe biso ba congolais to ba congolaise to bakisa ye maboko. Et nalingi ko bakisa ke Fondation Sida na suka balobi international toza kaka na Congo te. Presque toza dans le monde entier. On a ni soko ke na Europe, na Grande-Bretagne, na Paris, na Belgique, na Suisse. À peu près, nous avons déjà vers 9 pays en Europe. Et en Afrique, nous avons déjà 14 pays. Ce qu'on a en Égypte, aujourd'hui, les Bakou, il y a en Égypte. Il y a un bureau, donc ça y est, adresse à la Fondation Sida internationale. Que ce soit en Afrique d'ici, pour nous avons une brochure éthique dans le bureau. De ce qu'on a les Bakou, il y a en Mboka Mupaya.
hésité te senga biso kaka ke non cordon nazokende mboka boye tokopesa yo adresse eke bandeko oyo baza mpe kuna bakoyamba yo soki oke na Amérique donc toza na États-Unis na Canada Brésil na Chili donc preuve président international na biso monsieur Ngoma Kiasita Koko avandaka na Londres aza résident na Londres. C'est ça peut-être okoki kotuna mais ndenge nini fondation eza na Congo ekomi international donc toza partout mpona oyo etali vie sociale ya biso mama eloko ya liboso na bassociation to bafondation kaka ndenge tolobi ke bacotisation mensuelle lelo par exemple soki na cotisé janvier ti décembre 2000 c'est 24 000 francs congolais mais lelo soki ndeko moko akutani likama awa ekozala effort ya biso nyonso tokoya koassiste yo ekozala kaka te keno mpo napesaki 24 000 mais eza définir na règlement d'ordre intérieur na biso bacas sociaux ezala ya malamu oyo etali libala anniversaire soki mpe okoki koinvite biso na oyo apasi baka ya maladi kufa makambo ebele assistance ya fondation ekozala donc soki oza kopesa cotisation na yo ekokende en 20 juste ezali pour que bureau na biso efonctionne pour que soki problème ezali tokoka un peu koassiste bandeko nyonso oyo aza na problème na oyo etali par exemple ndenge olobi c'est vrai toyebi ke taux ya chômage na mboka na biso eza mwa makasi mais soki par exemple biso fondation Sita toyoki ke esika songolo pakala baza koluka par exemple bandeko mpona mosala songolo biso mpe tokobeta porte recommandation ya fondation ezali na niveau nyonso recommandation ya fondation eza tokosenga lisungi na baautorité wana ata membre na biso moko to mibale soki bafongoleli biso loboko membre wana koki mpe kozwa mosala na nsima ya fondation donc peut-être pour la réponse ndenge mama nayebi te soki oza satisfait par rapport ngai kombo na nga monsieur Nimi Pandu Jean bato bayebi nga mingi na kombo ya président Lipasa po toza bajimo nazali coordonnateur provincial ya Fondation Sita International FOSI en sigle nakanisi bandeko ebele bayokaka FOSI Fondation Sita International esalemi na Kinshasa depuis 2008. Fondation na biso esalemi na famille ya fait ingénieur Sita Kichumbu Barnabé. Parmi bana na ye 3 filles, 2 garçons. Notre président international, M. Ngoma Kiasita Koko, suivi de maman Olive Lembe Kabila et Mbumba Sita Nono, Dinavanga Sita Pierrette et Chumbu Sita Niwel. Bangonde bazali ba fondateur ya Fondation Sita International. Na province na biso ya Congo Central, tozali awa depuis 2018. Et installation officielle esalemaki
na Flat Hotel Ledia le 9 novembre 2019. Na kanisi misale belé déjà ebandi ko salema, mais lokola mokili mobimba eza frappé na coronavirus to COVID-19 epesaki biso mwandingisa mpona koyoka mbela ya bakonzi ba autorité du pays kobanda na président de la République na gouvernement pe gouverneur à province pour un respect à état d'urgence et puis confinement. Fondation Nabiso na Congo central, bureau provincial ezana route Kinshasa numéro 12 arrêt tomate. Soki oye na arrêt tomate otuni route Kinshasa numéro 12 en diagonale ya usine ya régie des eaux okomona Fondation Sita internationale. Et toza kosenga na bandeko nyonso oyo balingi basadere adresse na biso eza route Kinshasa numéro 12. Bureau eza ouvert de 9h jusqu'à 17h. Et du lundi au samedi sauf le dimanche. Na kanisi tangu tozo loba awa Fondation Sita internationale toza tina mikili ya poto. Naza kopesa mbote na président international M. Ngoma Kiasita Koko oyo ye avandaka na Londres, et puis bandeko mususu M. Jibilé na Paris, Madame Dinavanga Sita Pierrette na Paris, tozana M. Mavinga Tony Mavinga na Suisse. Donc nakotanga bakombo ebele na États-Unis na Canada. Fondation Sita ezali soki okomi okoti na Google obeti kaka Fossé international okomona Fondation Sita na ba adresse nango na Afrique du Sud. Pardon? Oui, na Angola tozate me na Congo Brazza. Toza na Congo Brazza, na Cameroun, na Zambie, na Tanzanie, toza na Égypte, na Tunisie. Moi bamboka wana toza déjà implanté.